Mbote na invité li boso kota comme Madame Belvi Kandi balaka ou boso kota dans la salle. Aïe aïe aïe. Non to pese be mbote te invité li boso dans la salle comme Madame Belvi Kandi balaka mbote na ye. Septième épisode 177K, sixième épisode 176K, cinquième épisode 176K, quatrième épisode 182K, troisième épisode 209K, donc deuxième épisode 210K, premier épisode 326K de vidéos déjà, ce qui fait total il y a film Mon Église et ça a 2 millions 500 000. Donc à qui l'on a au sali et ça à part teaser la présentation d'acteur. T'es le teaser la présentation d'acteur. Voilà qu'on a touché en moté. Il y a film Mon Église, tu bandit la première tina 14e, tout ça a 29 000 commentaires. 29 000 29 000 commentaires. On a dit au moins 29K. 29K. On a des commentaires. Il y a des commentaires 29 000. Par commentaire, Madame Belvi Kandi. Et le nombre de vies à SB, il y a des robots, il y a des tours réels. Dès que tu vois ça, il film 50K. Sur ce, tu as 50K, tu as abonné réel à 50K. Ou tu as vu du colotte à 10 000 vues. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit des savoirs à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikebi. En tout cas, merci beaucoup. Na ba union soro yo. Bazo zo temps ya ko sepela na musala na biso. Bazo zo temps ya ko ebisa ngai ete Exode moni koto yo zongi sango boy. Soutien na bino en tout cas, ezo sala vraiment plaisir. Soutien o bozo yaka vers ngai en privé. Pour na koyebisa ngai ete musala eza kitoko, musala eza boye meleka boye zongisa boye. Soutien moral, financier, nyonso ebisengi eza soutien. Merci na ba nyonso o bazalaka wana pour na ko soutenir Exode Mikebi. Voilà, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec sans monter ndeto profitera koloba ete chose faite lelo toye boye elongo na sans monter ndenge to laka kibino ba téléspectateur ba internaute o noso bozora temps ya kolanda biso ete tango film Mon Église ekosi la to kozwa temps sans monter a kozwa temps ya ko expliquer bino film ya ko expliquer bino ezalaki ndenge nini esukaki ndenge nini nyonso wana sans monteur alaka kibino bae oyaye azo réaliser yango mokolo na lelo. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle a dit non Mikebi, maman Naberil Kezia Lusala et pourquoi pas dire un grand bonjour au deuxième fils, en tout cas, premier fils de Eldin Mikebi, il s'appelle Brian Lusala, et l'ongona papa Blondie et Lusala, vraiment Mambo Tebele, et pas Inabino Mambo Tebele, et pas il y a Arlette Sakati, ma soeur Arlette Sakati, Mambo Tebele, et pas Inayo, Keren Ongala, mon ami, Keren Ongala. Big dédicace na yo Keren Ongala mon ami. En tout cas, ba mbote na yo et ango wana. Voilà, c'est par ces noms que nous débutons notre transe d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec sans monter. Nini kole kalelo obomona ki na ba attaque ezala mukieka na ba attaque. Yango to vivra sans monter. Bonjour et bienvenue. Bonjour na yo. Exode Mikebi. Ouais. Bonjour na manager Tigre depuis Texas. Voilà. Pourquoi pas profiter de sa darling CPI Mbote. Donc déjà Mbote na Géry, Papa Koulou ta famille Bota. Voilà. Donc Mbote na grande famille, sa famille. Héritier Iboula, mon ami de tous les temps, Héritier Iboula, Mbote na yo. Donc déjà tout au bolinga Madame Belvi Kandi, défenseur nyonso Madame Belvi Kandi. Biso tout ça la défense et sécurité Madame Belvi Kandi Mbote na bino. Voilà. Donc déjà Mbote na moko Poutine critique congolaise, patrimoine du théâtre Congo, la patronne. La patronne donc déjà Mbote na yo, Mbote na papa na biso, appelle la Ombongo. Hey.
Ouais, ballon à toi 28. Ah, Nzambe. À côté de tout pesa à côté papa na côté qui maman. Et banti. Donc déjà mbote na ye, mbote na famille, mbote na noko ba Belgique kandi ozoka mbonga libala côté ba noko. Mbote na ye. Ozoka bloka ba mama. Mbote na ye. Mbote na muta salaka kinjonji mko libala madame Belgique kandi ozala njonja lobaka. Mbote na ye. Mbote pena muta ozoka mbonga côté ba papa. Ya. Ozoka na veste. Wani mambolo ba reso salaka ba tumutema pasi sa monter. Na pesa mbote na bato ba zala mko libala. Mbote na inviter li boso côté mko madame Belgique kandi balaka. Wali boso côté na salle. Ah ya. Non to pesa be mbote te inviter li boso zala na salle mko madame Belgique kandi bala mbote na ye. Na inviter pe asuko côté clôture ka ba inviter. A côté na sima madame Belgique kandi mbote pe na ba musicien nyonso ba betaka. Musique ya artiste nyonso e betaka jour. Musique nyonso artiste betaka mbote na ye. Lokola bango na babala raté mais besoin de chance ko kufela. Ah nzambe. Mukolo ba kufela ka bato ba ka matanga na bango mbote na bino. Nzambe. Ba ope okesa mboko e betaka na matanga na mbote na bango. Voilà, merci beaucoup. Sans mentir, les lots né na lobaki na batu na annonce na ngai ezali chose promise, chose faite. Ouais. O laka ki batu ete filme mon église oko si ça bango sentiment te. Oko tika bango batala kino na suka nde oko yasi ko oko sala bango et tant que scénariste. Oya ko bisa bango côté nini beta ki côté nini sala ki boy. Les lots bozali face aux caméras totikeli yo vraiment ozwa temps na yo ya ko expliquer ba internaute mamunio so eleki na film na biso mon église. Donc déjà merci na batunyo so 8 ans kolanda biso. Ba bolanda biso na moi déjà ba bonjour na bino. Donc déjà ba to bolanda biso na poko ba bonsoir na bino. Donc déjà film mon église biso na total ki yango film ki toko famille bota balandi yango ba yango vraiment très bien. Madame Belgique a succès mon église na 14e épisode. Donc déjà du début jusqu'à la fin toujours en côté là mais pour analyser bien photo tali sa bande de famille bota bravo na bino. Film sali déjà 2 510 000 vies. 2 510 000 vies. Ouais. Wow. Pour 14e épisode déjà tu sais que tu en as 100 ans mais écoute déjà donc il continue comme matin. 13e épisode tu as na 132 cas. Wow. Donc 12e épisode 149 cas, 11e épisode 164 cas, 10e épisode 169 cas, 9e épisode 170 cas, 8e épisode 173 cas, 7e épisode 177 cas, 6e épisode 176 cas, 5e épisode 176 cas, 4e épisode 182 cas, 3e épisode 209 cas, wow. Donc 2e épisode 210 cas, 1er épisode 326 cas de vidéos déjà, ce qui fait total il y a film mon église et ça na 2 millions 500 000. Donc à qui l'on au sali et ça à part teaser na présentation d'acteur. T'es longue teaser na présentation d'acteur. Voilà qu'on a touché en côté. Dans la sim teaser t'es na sim présentation t'es nga qui a beaucoup plus na film. Na film. Donc déjà 2 210 000 vies. Ils ont facilité vraiment déjà photo bois que la bino ba fleur famille bota. C'est ça. Beaucoup temps côté madame Belvique Kandi total l'équipe sous ba commentaire déjà. Il y a film mon église, tu bandika la première tina 14e, tout ça a 29 000 commentaires. 29 000 29 000 commentaires. On a dit au moins 29 cas. 29 cas. Il y a des commentaires. Il y a des commentaires 29 000. Donc déjà, c'est ok, na calcul simple. 14e épisode, ils ont 1600 commentaires. 13e épisode, ils ont 2000 commentaires. 12e épisode, ils ont 1800 commentaires. 11e épisode, ils ont 1600 commentaires. 10e épisode, ils ont 1600 commentaires. 9e épisode, ils ont 1700 commentaires. 8e épisode, ils ont 3400 commentaires. 7e épisode, ils ont 2200 commentaires. 6e épisode, 2200 commentaires. 5e épisode, 1700 commentaires. 4e épisode, 1700 commentaires. 3e épisode, 1500 commentaires. 2e épisode, 2200 commentaires. 1er épisode, 2800 commentaires. Ce qui fait bah commentaire il y a film mon église à partir de la présentation ils ont 29 000 commentaires. Ah c'est énorme mais rien que bah commentaire oyo ils ont bah vu oyo mukolo tendance binga wasala ngo wasala fête na film
Par commentaire, madame Belvi Kandi. Et les nombre de vie à SB, à robot, à bango, à tout réel. Dès que tu vois ça, bah film à 50K. Sur ce, tu as 50K, tu as abonné réel à 50K. Ou bah rotal, bah vie, bah rosa, du colote à 10 000 vite. Mais bah on peut bah lobby qui est bien que vous en avez un robot. Ceux qui ont une famille beauté en bas robot. Bon, madame Belvi, combien de fois présenter bon fanatique, combien de fois tu présenter bon. C'est ça. Bah mon anniversaire, bah mon organisation, bah mon showbiz, bah mon tu présenter bon combien de fois fanatique bah robot pena na ba commentaire. Bah on va vendre, on a bi ba vendre à na Kinshasa. Bah mon manifestation moi ça mina Belgique, ça mina Londres na combat famille bota. Bah mon na États-Unis ko le baté. Si vous avez besoin de l'eau, vous pouvez faire madame Belvi dans un robot. Et bon, pour ça, l'organisation des États-Unis. Pour ça, dans Londres, il y a non, Atabaye, mais Atabaye à Brazzaville, quand tu as famille à Brazzaville, Atabaye na ba famille botaye na manifestation ya bela. Ba au bazar salon baba robot. Ouais. Baba robot. Attends, showbiz. Ba robot ba kiwana ouais. Tozaki ba robot. Bino tout voilà ba robot. Rien que na ba vie réelle. Ba vie vraie. Oyo SBB taka. Nde ba ba film ba 50K. So to lobby ba 50K na. To tcha un épisode moko. To tcha ba ngata 3000 vies vraies. 3000 yaya na 30 na 50 tu tika 3000 robot bete bellet ba bon bien ba ata 20 000 ya robot na 30 000 ya ba robot bon ba tcha bon ba tcha pas $200 ba 150 pour un robot oh c'est ça ça des robots de anda bongo bochele mbonga bongo c'est qu'après ça vient data 50K ba nde ba 50K robot ko pesa vient 45 000 yaya déjà ba commentaire madame Belvi Kandi et l'équipe va venir ba réel Zambi na ngai 29 000 commentaires donc dit jamais vu et ça la raconte. Donc déjà to sunga batu rapidement na casting madame Belvi Kandi participation d'artiste. Donc tozaki na Belvi Kandi moko la patrona, tozaki na Serge Niembo, tozaki na pasteur na biso prophète Deniles, tozaki na Do la Star, tozaki na pasteur Nzau, tozaki na Meta Pinga, tozaki na Enga Gelo Masana na Peso Mbote, tozaki na Davina Apwa, tozaki na maman na biso Leandaya, tozaki na maman na biso Milo 50, tozaki na Joël Dangala, tozaki na Ada Ilunga, tozaki na maman Marie-Hélène, tozaki na Gesho Ingange, tozaki na Boda, tozaki na Mimi Kabeya, tozaki na Karine Yamado, tozaki na Naomi Lufwakenda, tozaki na Daili, tozaki na Papa Lianzi, tozaki na Patrick Kabuya, tozaki na Mbata Siala, Omar Kabongo, Mama Top Weto, donc déjà tozaki na Cardozo, tozaki na Debandal, na Tavares, Priska na Priska pe azalaki donc déjà tobaki si susu na tomoni na dernier épisode donc moko ya ba de face madame Belvi Kandi Mundirba donc déjà Mundirba pe participation na ça qui vient tomoni na dernier épisode ma joueur moni coaching arabien coaching jouer ça côté papa Serge Azolo ba ayote ya ba onzo ande bezanza ngo restaurant Belvi ouais na tableau na déjà Mundirba c'est bon déjà donc de tobaki l'autre fois tout à l'heure qui film ya bandoko na biso ya SB bazata na muta ko sala script ta komela bango artiste le ala ta ki boye to suka ki awa donc déjà dans malobana loba ki boye donc na nde to suka ki lelo so to ba de lobby le roi tablen zaki pendant la journée to continuer na soir te po urban na tena record script to comme ba bazana et madame Belvi Kandi na film à travailler na ba script ya ouais madame Belvi Kandi a travaillé na ba script donc la script on a remarqué que script ça sali musala na donc déjà au monde on tient le condamné record ya madame Belvi Kandi par rapport à ba tableau donc moi beneke babilamba oyo Papa Serge, pour la soro la script, oh Papa Serge a teki na suka, na maman na biso étoile, so tal na film balata kiam. C'est ça. De là ça pour batunsu, ndesi so za batunsu ba ebi na bangote. Ba ozala ba je so ko koi olingote ka ba bien, ba oza bibla mana so ka bilamba oteka. Te ba ngo bite fo sa la bilamba oyo la taki na film. De là ça sko muta sala rôle za script muta ko marango. Script ya ba raté. Il est sur le awa. Bah bien sûr, on bosse le script, on bosse la tasse pour comment noter tout les kawana. C'est ça. Et la script. Donc madame Belvi Kandi a travaillé dans des scripts.
ozalaki na Sylvie Seka na Patrick Boulouba. Donc déjà Madame Belvique elle a travaillé dans la régie finale. L'autre final Madame Belvique a un système à retour à son. Table à peine mixé, tout le monde a travaillé des micro-perches, retour à son zali, yo ka son bazali, Hollande là-dedans. Ça le système à pré-montage. Biloko les arabiens, ceux qui paient SB comme les biloko ça la bien pour total batabla qui chokuno. Makelele bana ba osaka ba oganga pembe ni do makelele leki on peut savoir conseil ouais ils ont manqué retour à son faut mo travailler na retour à son pas mais faut ça na régie finale donc technicien a rota ayo quitter mais muto ça na so na régie finale yim ta mona nyonso Hollande te az makelele kota kia donc bana ba vikandi na régie finale tavaki na Anaïs atavaki na agence de na Agno Dembo. On a besoin d'une régie finale. Régie finale. Anaïs na Agno Dembo. Donc tout le monde a un film nigérien, tout le monde a un film Vandam, Kombano, moi régie finale. Script ezali. Donc on a ba kaboli makambu. Mais na batete msoza na kamu ta filmer. Batie nyoso. Batie mo son, mo perche, mo réalisateur. Jusqu'au régie finale on a des bon gérer son. Pour bon les régies finales. Donc déjà idée au batala qui mon église et ça idée originale de madame Belvique Kandi. Ya yé moko. Pour madame Belvique Kandi ba il a repayé d'accord mais au beneza qui idée na yé. C'est ça. Originale de madame Belvique Kandi. Batu na teko mon église qui ida nanyo ma pas ko madame Belvique Kandi na ko maki. Idée ya yé moko pe kaka. Donc déjà poto sunga batu lisusu. Donc déjà à part idée madame Belvique Kandi a travaillé dans système de maquillage. Jamais beaucoup ça film mais on a pas qui banon au niveau production té pourquoi nabi total qui film bon critique qui awa normi asali film ko bana mobola tsa ko mi mutambongo donc azaka ne lungi ya sika ti fait na ko zanga na ko zonyo so eka ndenge moko ok ça voilà ya maquillage so muto sala ka maquillage yoro ne ngwana te ni o théâtre ba ta souffrance et vidéo quoi ça ta tourner je silité lelo bon continuer lobby azong so même maquillage wana c'est ça pour osa même style wana donc la maquillage puis on va gérer quand même betela bien mamutu de tigecho ya kibongo tanga za ki mobona tanga ko bonga faut créer différence manki ko zanga maquillage za ka bosa la ka bongo les kaka madame Belvique Kandi na maquillage à travers na Rebecca Iladi yus comme ta simba maquillage madame Belvique Kandi ya filmé mambo bato balba ngote ba te balba na analyse balba mambo na biloko wana ngapi na première fois na yoka ça analyse un film parce que on attend le to benga analyse un film parce que photo ça mambo nyo c'est on analyse un film c'est ça donc to ça jamais analyser oui ça scénariste ça cop nanga OK donc déjà na maquillage doit na Rebecca Iladi donc déjà ndenge bato ba tournaka tout ça on a besoin de photographe yango mona ba tshaka ba photo na ba page photographe azala mutaye na téléphone et bo tourner nani gacho tana kango photo te amna photographe professionnel même mona ba film ba Jackie ba film ba Nollywood ba film mona ba série ba indien donc ba travaka jamais sans photographe une équipe technique donc ba pesa mutu mbongo équipe technique bazana agence à photo il y a agence ya photo ba photographe bazalaka ba photo ming ba c'est la miniature et ça ba photo prise bazongo en sur scène mais ça cameraman de mtozongo za photographe akukuta na action mo ya makasi akuto pese sponsor mo bebene ko komi akanga ko créer le biso pe miniature c'est ça to ko ça on peut journal de madame Belvique comme la système le magazine après film ba présenter ba te ba histoire ya mutu ya artiste ba ko ba photo na ba scène et ko arriver même sous caméra te que lo mususu mais yoto ko ya ki photographe azo ki en donc ko récupérer le à partir photographe donc déjà madame Belvique Kandi c'est le mambo tout monde a Nollywood donc na photographe na photo à travers des agences différentes ouais wow donc travailler une agence à Deborah Image à travers une agence il y a acom.k comme oui Deborah déjà à travailler na des agences différentes donc pour na mambo tali photo rien que photo na ya pamba ya kaka photo des agences donc mamna le balo ne on attend le bara
Belfi Kandi aza maison production te to maïté non aza industrie désormais le loban de côté famille Bota to benga madame Belfi Kandi to la bella production et sa maison production te banda lo to benga industrie za nde mona ba Hollywood ouais ça la clair na mamna loba l'explication on peut so yambo mona ba film même ya ba américain oui tout le monde a ya mambo na loba yamba sala parce que na chaîne mo côté YouTube ala Congo mambo na loba zalaka ba loué pena d'agence ba futi ba mo pa ka photo na tournage ezarata ba sabana na maquilleur na bango ba sala ba script mo côté D o yoko raté ngapela koma ngambo yo raté ko koma ce que dépense wana yo lingo sala ngote faut ça productrice aux producteurs webi ne ba mise en na production il faut y réussir boy ouais attends za pour yo ata ba tenzam ce que toke na cadre ya réalisation bato ba raté réalisation na montage na prise de vie et ça deux choses différentes, des choses totalement différentes, et ça bilo mi balé kokanate okoza o filmer mais muto a réaliser muto a filmer ça ka te muto a réaliser bango na photo moto mona madame eva simba cameraman na ebisa yo baloba ki alembi ko jouer nzo randa committee na sima cameraman boy na boy siko na réalisation tout ça na studio Android. Na studio Android maman Belfi Kandi baza na kati ya studio Android. Réaliser na bango ensemble. Na réaliser na bango ensemble. C'est ça. Donc bato yo ba yebaki na bango te. So ba mona madame Belfi Kandi so ba tourner za mingi na sima caméra. Asa la tourner na sima caméra. A briefer ma yesu na sima caméra. Donc ils ont la compte studio Android. Pour ça ba prise na ezala intact. Donc na réalisation de équipe il y a studio Android bango ba décider pour na ba prise de vue bango de ba réalisateur. C'est ça, c'est ça. Donc réalisation madame Belfi Kandi sima na studio Android. Donc ba biloko mo abana ba zui agence eza pour na kaka ya réalisation ezala te na terre de Congo. To chiko ko sarabato ezala te mambo na loba o mona tam ko mote ba tunsuba yo lobango ba finga madame Belfi Kandi ba lobango te. Ba kotanga ba komba ba basela ba musala te. Oh basala bango te. Ba ko za cameraman ba zunde tiniko chega ya filma ki a monter ba pese ba filmer koti. Ko ba te bon bi baza maison ba za ba ya ki yura maison production te ba sa ba courager na ba courager ça et pourquoi na mambo yebisa na mambo no sona ba pona madame Belfi Kandi ko mutu mo basala tête na téléphone to ko pona madame Belfi Kandi faut que maman bombe puis na héros na analyse au mboki là ya on a bibo ndeti to so to beta comme so madame Belfi Kandi na nenga production to sa équipe ne ba travailler so mutu mo ba ya ba téléphone les qui n'a simbi téléphone te sili surtout comparé mutu bona madame Belfi Kandi faut tout ça bombe ba musu bazwa sinon de ba musu bazwa on na nenga que no sele ba musala musu ko filmer na ko monter et pas madame Belfi Kandi ça la rôle ya réalisation différence madame Belfi Kandi na bango c'est ça sinon de ba loara qui n'a pas filmé théâtre va monter. C'est bon. Excusez, pas madame Belfi Kandi student de déjà quand on rôle la réalisation kaka. Ouais, siko. Ce tu es dans Mambetali prise de vie na montage. C'est comme madame Belfi Kandi sala ba benga ki professionnalisme. Ba to ba sala prise de vie beaucoup plus faut ça sous ba monter pour assister ou benga ba assistance montage. Oui, parce que tant on film nous a une idée à montage na assistance montage déjà ceux qui m'ont filmé ayebi sous montage donc déjà elle va filmer ça y donc abak sablo mususu ataka yo mukolo film na comité de abak selo be fait mususu faut blé zaki boy quoi qui c'est prise ko qui na ratango zap te zakota suka seke muto ko ya kya so ya ngona sko muto ozala na mambotali nini image pour y mettre montage donc déjà à travers na exaucer yulu na Caleb Kabongo exaucer yulu na Caleb Kabongo c'est ça donc déjà bon ba gi image ba ke tina mambetali na montage bango wana pika donc déjà pour mona marambo na ba théâtre Congo ngapi na sala théâtre na Congo zala te to ko futa ba to nyoso te tika boye ya ko ba boye yo te budget film combien pour aux ba script aux ba ta régie finale aux ba agence à photo aux ba maquilleur aux ya réalisation aux agences à réalisation aux équipes à montage au te combien biso travaillera ndeti biso bandorona biso ba jeune producteur ba courageux na de ba bien jeune producteur aux ba SB biso nyoso de to travaillaka to zoaga yani gi yora filmer biso ba ke ba monter ba pe biso to coach na chaîne yo bino ma moyen so boye bino bino ngote to ye bien ngo mais to ça on manque ba moyen
Ok. Manque à moyen, faut olinga production, faut ça la mamba bon. Mais ça manque à moyen. Faut miser la façon où il faut lingelo. Mais ça manque à moyen. C'est ça. Ce que ça va tous les mon église et ça film Madame Balvi quand même t'a commis yango. Donc commis scénario na yi. Donc les premier épisode, deuxième épisode, premier récit là awa. L'intrigue mamunyo so muta commis mon église là Madame Balvi kandi. C'est ça. Soit comment on a pensé nini. Et ça dit le ba mutu muta lobby yango. Ah, le bandini. Ce que passer Serge, il muta lobby le ba wana. Le film ça li loba ya passer Serge. Mon batteur de mon église. Et ça li loba passer Serge. L'église c'est à Nzambe. Passer Serge abaki mon église là comme c'est église quoi ya asala oya lingi dépendre na ye. Da asala o mutema ne lingi. Ah oui, c'est ça. L'église c'est à mutute ya Nzambe. C'est histoire nyonso ça li loba passer Serge. Mon église. Mon église, ça passer Serge église nanga. Donc nyonso problème nyonso une église, problème nyonso comme dans film pour passer Serge abaki mon église. Donc en d'autres termes to koloba Madame Bevia Talisi Bato, ce qui est le pasteur a commis tia na place ya Nzambe alors ki église yé Nzamba va frapper Nzamba va frapper ce pasteur va frapper bato musupe ba ndimela ko balanda ko ba oza apé frapper na simana yo c'est ça ce ka pasteur abungi nzela Nzamba frapper na mabunga ko bungisa pe ba ame belé ya Nzambe. Donc déjà histoire où ils ont mal passé. Oui nous sommes baibé le côté aux soloba. Non le battre là ça metteur à scène. En tout cas ne ko retenir donc pasteur Serge nim taloba ki mon église. Donc histoire où madame Belfi quand comique na mal passer Serge na mon église. Et ça on va présenter cette histoire. Donc histoire dans so ba benye de tilelo na conférence de presse. Madame Belfi quand dit total qui filme mon église est ko le bani. Akeka tout court mon église ça lilo ba pasteur mon Serge azala par exemple na ngaba. Pour na ya mona ki yenda za nyonso. L'église za Nzambe teza yi. Église fait la tisaye, faut ça la nyonso ya monika ko sa na église mta pe ki saye azate. Mon église. Mais entre temps yé abenga mate, ayebi yango na conscience na ka benga mate. Le quoi benga mate cheka église za yi faut vivre na église na yi. Les hommes le pasteur Serge mon église. Ce qu'on Nzamba la kitibiso ndege akozo moto na se atomboli likolo. Moto negijaki lelo Nzamba ko matise pe lobby. C'est ça, c'est ça. Moto negijaki lelo Nzamba ko matise lobby. Ba sero ba na église to negija bango te se mobe a protocole. Mais là tande mo ba protocole nyos. Mako za PDG na société mon église pa mikitisa nete ke mundi. C'est ça surtout. Anjema za ne protocole, anjema se me itunga mabonza. Donc déjà si passer Serge a comme un niveau na allons dire que mutoko Belvi kandi fimo basima mabonza na église a rosa na restaurant munene a rosa na ba bien. Donc déjà bandeko na biso ya SB botika ko se ko minimiser ka mutu. C'est ça. Ah, il y a eu un bon niveau SB ni. Mbala moto théâtre. Botika ko minimiser ka mutu. Omoni Davino bomona wana millionnaire. Ah, millionnaire à Boutou. Bon, calculer, au monde la caille. Millionnaire. Babi millionnaire, il y a Boutou. Il y a un lobby na Davina. Le coup la bango. Ba vivaka. Na Boutou. Ba ibe aza millionnaire. Yo omoni président Félix Tshisekedi. Azara président moi ya Boutou te. Aza pe ya Boutou. Na bandoko ba lokana commander président. Président Félix Tshisekedi. Premier ministre na biso. Quand il est premier ministre na ba lokana Boutou, na ba to vivre parce que la via Boutou. Na ba passer la mol. Abi na. Na ke bino ba bi Davina a passer millionnaire tina Boutou. Biso te be la moy. Quand na moy na Boutou, il millionnaire. Ah donc c'est que bon baza ba opérandi na Boutou. Ah ya ozolo ba mabete. Na Boutou za millionnaire biso na nga mobali. Mais c'est normal. Ah Nzambe na nga ye au bordir boy. C'est normal. Na moy na Boutou. Donc Davina a posa millionnaire nango. Ce que bino lokola bozalaka trop Boutou. Bobia ça Boutou biso ka trop pendant la journée to ka moy biso bike la moy za millionnaire. Nde mo pe premier ministre ya moy ti Boutou. Donc kola to banda ine. Donc les Nzamba za ya Boutou na moy. Déjà mukolo mo te ke Nzamba longono Nzambe Nzambe te to zela tongo tala pa ko Nzambe te. Davina a posa millionnaire. Donc to tika ko dutaka. Donc déjà tout le monde Léoné Nzambe a frappé pasteur Serge pour nous tourner à l'église Zaïe. Baton souba est baraté. Moi si na yo pasteur, oui to bengi maman pasteur. Mais ce qui a bien le Nzambe était a fermité.
aza censé te avant na cher paciosa aza censé te faut penser à diriger ba maman aza censé te faut penser à la responsabilité pas moi sinon heureusement moi ça passer moi appel protocole c'est ça ba tu ba ba ngote heureusement moi ça passer moi protocole le but que moi ça passe ouais le but que ce moment ba li passer moi na ngafana terra déjà heureusement moi ça passé mais président ça ba maman zali encadré peine au maman pasteur c'est ça na réunion ba maman il faut ta réunion ba zo ko encadrer maman to le bete le banzambe te ya tshiri na mutuka église ali za cop ba futela ngonda ko ba vivana ngo ba sela ngo manga munyoso fo ba za kandi bazana ba tambola ka bongo ba tono so bosela nzambe na ndenga solo nzamba pambola bino ata le simbi to le ko sim c'est ça histoire ya passé nzao na monika le rapport Moïse Kasongo na ndenge ateka mai abande église na véranda na pavement tanga longwe abande église na pavement place azalaki après akesa l'église donc mutuno sa sala nzambe na ndenga solo ata le simbité lobby sima lobby et ko finir par ko sim c'est ça so ba sala nzambe ata ba andi ko convaincre ote rien que so yo ke ndenga zotea otali conduite na compagnie oza nzambe c'est ça déjà na histoire ata ba bisaki bisote ke passer nza musena nzamba solo to compagnie aza solo atika poko bisa bisote ke na film na musena nzamba solo nga sala nzambe na ndenga atika lo lobango na ba réaction na ba acte na façon ya kozala to compagnie ka passer nzambe ne meta tambola bien passer Serge ne meta tambola mabe c'est ça en tout cas ça monter en rapina non betelo maboko vraiment to beteli pe sous madame Baby maboko parce que na beteli madame Baby maboko parce que pour na film ma classe atie yo côté ya yo ça monter nga no betelo maboko parce que au révéler batuelo comment bo batu ba mon ara titre mon église mais ba beteli za na mutu moko bo mutanga ki baki yango ne yango wana neza film donc nous auto vivre ça comme le ba passer ah non c'est trop fort donc yango pe nzambe a punir ye surtout tali na histoire madame Belvi Kandi mutu nyonso azalaki innocent nzambe épargné eza mutu moko azalaki innocent zu punition bana mon église banditi suka azate si vous parlez ngolo bani toto bato mona pe kuna mutu bomisi bato mbasale lote ya gesho zani innocent ya na ngai dans ce film sili c'est que gesho tireli paralysé bongo na nenga film la bango maebili kambute e bande na suka yebite matikali paralysé donc madame Evi a teyi batu ke soko sali babe yitala mbando na yo ba pasteur wa sali ba mbando na bien mutu so sali bien les loté lobe ko fini par ko récit oh et baby le lonza makozong so fa 2 fois 3 to mona ndo na biso apoko bala mwasi mambe baby mais nzambe ya solo et au fini par kozonga toujours musala ebebaki azu musala o sala no za fois 2 ou fois 3 ya musala wana donc déjà nzambe za rabongo donc parler n'engné sabatu madame befika na ninga tol sebisolo moko nyoso to sala to nzambe na première position c'est ça to nzambe na première position na vie na biso na musala mambutu soka so nzambe to za nilo za 0 na mamutu sala be so nzambe to za 0. Voilà, merci beaucoup. Yango mon madame Vika Kambogi, c'est que ma méthode la bongani na ekate. Bon talent ma méthode ndazo lobana e. Si bazo vivre mambo ba vivre tisuka wana. Po ba boyaki ko bongo la motema. So ce que madame Vika ta côté ki tableau oyo. Passer Serge na ma méthode ba rekuta na passer nzao et que ba mambo ba de so bazo ki ba comme banzimi na ba église. Ba comme le roi batunyo so ba mizongi za sima pona mama nzambe akina sambela bomba senga bolimbisi olongo mona film ngesi la tebela ba suka bongo te film suki bon pour moni passer nzao te c'est ça so madame Evika na ko rosele re wana to kuta bona passer nzao ba senga bolimbisi nzambe épargner bango ba suka na condition de vie wana deux ans batu misusu na vie réelle suka sali mabe nzamba frappa kaya tiki bongo suka tiki bongo po boyiko ya envers nzambe zaki nzamba tiki te yenda boyiko ya so envers nzambe amo sala makamu selon volonté de nzambe te na ko forcer ti na ko sala l'église ba ko moi c'est te to zonga na makola passer nzao to senga bolimbi surtout yebisa ye
to yesu lo ka ba se na nzambe te aso biso ka ba nzimi ya ba muse na nzambe wa lingaka mikitsa bongo a fini par bongo te nzambe ko élever parce que nzambe lo ka sala nzambe solo ti mukosu ba opese pe ba kilitsa ba jour a tele maroté ya kaka ba van se pe ka peme na cher c'est que pe dim azu no ko se pa ba tum supa ko sambela pona bon c'est que nzambe ko rétablir so vie na so madame Belvique na boy ko sala biso ke akuta bona passer nzambe limbise po asuka suna condition ana sur ce que tu as critiqué, tu as continué à faire Madame Belvique Kandi. Ce qui a un problème, pour que tu aies passé un jour. Baboyi na bango. C'est que tu as bon. C'est baboyi déjà, film ici baboyi. Film ici baboyi. Ce qui passe là qui tableau, maman toile là, passer na papa Serge, parce que ça tableau monté, moi ça proposé. Pour que vous me proposer moi aussi. Photo qui est en vert, moi ça me jamais. Toujours ma colonel. To futanda ko nani to lia nani yo to longa place to uta na nzimina ko mo mo sa lo tsa bongo la libanga mungwa to zonga te mobali mtabanaki ba mikitisa mo sa boy mobali pa ko la to gay wana ti balongo na ndako so to kompa film ande sili balongo bongo passe ba no futela pa ba somba gite mo sa zo regretter le pango église ka le pango église ya bangote o sala que erreur ya ko ndima ko tika il faut ta comme na yo donc déjà tant que moi si à comme na poste pas qui ne commis quitter ça bazonga le bandi simple papa c'est jamais après vous maté katebi la mana ko lata mais yo commis quitter ça so qui chaté to l'accès bato ba benga orgueil tant bo linga bo chité mbala biso te to mi quitter ça ndako to futela na mbongo to gagner ko qualité na bozuna biso to ko s'organiser to ça to épargner te on s'habite faut to ça quand la vie to quitter souté to zaka la mutuka munene to la saka mukili mutuka munene mena futela nanga ok mutuka ope na sombe muneno eza da anda ko paziko mukanga la kinkole tala nano otongi po komi na ba locataire lobi po komi papa lupang olo finga ba tilibo so mutuka o mo finga ba tilibo so lupang o za respecter markasi par rapport ya mutuka po mutuka lobi ko kufa na sko quelque pas ba te ba to gay do ba te ipena. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci parce que vous avez vraiment temps. Il y a que l'andabiso, vous avez temps, il y a que comprendre ça, monter à temps. Il y a que Sabino à décortiquer les bino films mobimba. Alors banaka ko ça la boetan ou attente dirigée et qu'aussi là ça monter à tout rien sur le plateau pour na ko sala la bino sous ba analyse yo pour na bozoa temps il y a que comprendre pour madame Belvique ya sur na TVT pour na ko ça évaluation ya film mobimba. Donc là ya na TVT ko ça l'évaluation ya film ya ngo ça monter à zawana pour na ko ça la bino évaluation ya film. Qu'est-ce que le film a dit? Le film disait quoi? Yangwana toyoki yango katine sikabu. Voilà, ça monter tout le monde comme la biso na suka. Moi si j'ai un qui est kaka poto les gamins bangu. Ouais. Tomoni yagola. Donc déjà avant to côté na si Joanna, meilleure actrice ou madame Belvique Kandi a opé ça trophée na basi na film mon église Maman Étoile. Ah oui. Meilleur acteur de la star. Meilleur acteur de la star. Pourquoi? Pourquoi? Asal Nassi de Génété. Abimi Oezagi Maurice, te va coacher une histoire à film, va gérer bien. À la type rôle. Diriger bien. Et ça, on doit avoir. Toujours, on a ça monté na joueur qui zèle. On va jouer 5 scores dans le colo, on a mais la salle on bien. Patron mon boy entreprise. Ce qu'on joue on bien, gérer bien. Ce qu'on a coaching à madame Belvique Kandi, to petit flair na de la star. De la star. Na Maman Étoile. Ils ont dit maman on t'a bouffonnerie. Maman Étoile côté maman talibasi. Vraiment incarné rôle. Donc meilleur acteur, maman meilleur acteur de la star, meilleure actrice Maman Étoile, na film mon église. Na film mon église. De la star a sali où ezaï était. A sala qui pasteur il y a comédie, il y a bouffonnerie. Ce que va gérer na histoire na film, l'industrie le quoi belle production. On avait la monnaie interprétation. Interprétation ouais. Ce que salon il y a bien, salon il y a bouzo baté. Pour il y a ça là, à sexe bateau. Mais est-ce que vous comprenez vous venez vous comprendre ah vie à ça qu'il y a de la star vous venez à TIO. Bravo na de la star, bravo na Maman Étoile mais participation d'artistes seigneur Soza qui vraiment waouh. Mais attaque tout. Attaque qui peut gagner l'homme du match L'homme du match a bien ouais. Tout le monde m'a dit on a souhaité yinga ba dribble mamunyo sur bino tout ba jouer qui toko. Mais déjà l'homme du match à Zalaga de la star Maman Étoile vraiment bravo na bino. Voilà, merci beaucoup Nina Rotuna Yagola à lobby bouillé.
Yagola pas Amine Longana Amine Teluso oh wapi lobaka Yagola te Yagola mona lobela ferry babenga Yagola mo lobela ferry chucho bagolo te Yagola oh ba finga madame Belvi Kandi pas Amine Longa ya tika oluma mambo Amine nani tena inazo naza na détail bien pas Amine Longa Amine Bosote bo loba Albi Albi boy ebele ya bato oyo bazofinga Belleville lelo bazaki bato o bafinga sila tant bazaki na makolo ya Belleville bazuma bato nyonso bakangami na zuma baza vrai te envers Mams et bon yo zela baza vrai envers Mams ne bo bakenda pona mambala ya quel que baza vrende ye Yagola a évité que bazuma batu nyonso bazala wana oya yebi baza ba famille bote sundingini bango bandima na bango par défaut na bisio tant ba tout le monde est famille bota ko banana si la bisoli pe famille bota tanga no comme ça madame Belvi Kandi c'est là tout que malem tanga no ba mwana mike na mutete na wana azaki abakuki non na fumuli abakuki te azaki nani famille bota Mutunoso anega supporter les kinayi Mutunoso lelo a supporter si la bisol babenga kenan Abakuk Munoso supporter Belvi Kandi babenga kenan famille bota surtout ya no supporter Belvi Kandi zaki nan azai famille bota te azaki ko supporter les kinayi no sungo Mutunoso supporter si la bisol asa Abakuk Munoso supporter madame Belvi Kandi famille bota surtout ya no supporter madame Belvi Kandi ya no sa on na cadre les kinayi ay ka tobenga nan famille bota tout le monde est famille bota par défaut si ko bango ba comment par défaut point na tout le bango l'émission to ça récemment na baki yango bande ko na bazaki ba vrai envers madame Belvi Kandi batika la ko finga sila te bazuma bande ko analyser si la pourquoi ozaki bien ndeko na mwasi ndeko na mwasi cho na communauté ndeko na mwasi peso ba fanatique vrai ba abonné réel wa vrai bazala wa za famille bota bota ba ndeki chez madame Belvi Kandi cha na communauté bato bandima ba s'abonner pour na madame Belvi Kandi apa ba robot bango babakisa siko déjà bato wana to ba moni ki ba olongwe bando cha manduka vers moto asutena kiyo bazuma manduka ka basa ba analyse ba la kisaye ke te osa mabe moto yo lingo comme anniversaire na eza moto cha na communauté moto yo lingo bundisa moto ba ichiosko ya gola no ka soka ba finga te bazoma mano finga te pa Belvi Kandi ba no expliquer ne si la bisalu mutu oyo acha na communauté mutu asutena yo o sala même matériel na ye ngona oyo motel sa mandoki kolanda bato ba otelo mbongo te kolanda bato ba selo kika ba robot te kolanda bango te zala bene ndoko na yo siko ba robot to ba monike te zapena bato moko no bakotela madame Belvi Kandi to zwa bango to tela ba mbongo ba no finga madame Belvi Kandi to bebisa histoire to bebisa kacha madame Belvi Kandi siko soki lelo yo ya golo lobike baza ba vrai te ba kena po ba luka mbongo mo pesa bango te mo bo dia makasi we pourquoi baza ba vrai te akosite boya kaza akosite baza famille bota par défaut ba kenda cop retourne comme il passe ba tendeni ba ozongela mais ba souhaiter ba zonga buko ba bala la kimia musika Belvi Kandi oza bien famille bota goût Bimana famille bota yoka famille bota bien mo écoute na ba ibutu famille bota bien tala via Zuma n'est-ce le mot quoi Zuma na famille bota no lexa groupe na Biso TV azagi na siège à répétition azagi na effectif ya ba membre azagi na ndako ando futela anola place mona mwasi na bana Zuma ya famille bota azalaki trop sollicité na ba tournage na ba chaîne voilà Zuma famille mamna lo ba histoire na constaté so na ko ba na ba commenter azalaki trop sollicité na ba chaîne YouTube Zuma ya famille bota mais lelo Zuma ko longa famille bota groupe na ekufa asa suna groupe te ba bengana na Biso TV pour na $60 alors futa $60 ko futa on na Biso TV ba bengana mabiti non le constaté ba tu ba ba commenter sur na kosi ba bengana Zuma na Biso TV pour na $60 alongwa Biso TV groupe ekufa tikala tana acteur te
Zuma ya famille Bota, ano foute la ndako, le Zuma mota mana bilamba na ba brosse na saki na mukongo. Mabe. Zuma le lokoma musika na mwasi musika na bana. Zuma famille Bota, ano que ça la donne orphelinat. Ye Zuma ndazu biloko ba bien nini ba jiba nini ke sunga bana. Ake pesa d'orphelinat. Mais le Zuma moi bongo le moi comment orphelin sunga orphelin. Ya. Bodi oui pourquoi? Kasi na tali sayot. Ba ozala vrai na bino ndenge nini. Ba kenda kuno boko ba mo souffrir. Retourne des avant on passe. Si o temps ba so ba vrai te. Ba vrai te. Ba vrai te ndenge. Oh yo ebite que ba famille Bota. O bo so ba ngondeni. Bo débaucher ba ngoga pour ba lo ba mambo ba lo ba. So ni ngaba ba vrai ndenge nini. C'est ça. Ba ça ba vrai on est afani bobo bo pesa ngamba na no finga bana Belgique. Ni na za vrai no mto pesa ngamba. Vous avez été aux alana pour ba pêcher. Ba mo finga mbongo. Yo kasi biso ba négocier biso te. Na ba décembre. Ngani héritier ibula to. Ba bengisa biso na to za na bakota Fox na Shaba na héritier ibula. Appelle le côté pas ibula. Ah no ko dio na bino ba yakana ba nini boy. Ah monsieur bino bo vandi bino bo no le so no tele sima ndoki ya. Mutu mwaza libana mboka. Pa mba robo na bango ba producteur ba sila. Tota sa bandoki vers madame Belvi Kande. Ce qu'on a pu venir à mon pays dans nos bois à Kala, à Zamon en Londres, à Zamon en Gilles, Natanga sous commune qu'on a TV, Nandimala la Lanzala, ce qui est dans nos laissants. Elle n'a tout à vers madame Belvi Candy. Il y a tellement moi c'est la célébration loco. Nin, il y a problème nin. Tout le monde peut te finir pour na nin. Combien on peut ça? Bon même sur Zuma, boka belambo le bo pimelanga, na ko madame c'est na lobaki osani. Biso ko sabe re wana te. C'est ça. Ai psa ngo so bongo tanga su ko mona ngate ko boka ngapela ma belle vite nga belle vite no tanga pe ko mona ta mona njila na Londres ne na lo ba hotel émission. Ai atala ngai metolo bana suti. So na tiba stati na atala kana. Atala ne. A hotel émission na hotel lien tina stati. Déjà au mona bata bongo. Si ce ko ba yesa biso mamba bongo na décembre. Alors on est les 25 décembre. Biso pour madame Belvi Kandi to ke bo famille Bota ba tshela biso to za ba loso carton soso vienini carton makaya bu deux personnes ba pe biso ba carton sa ya ba yoni ba tomate to zo ba poisson ba ram donc de ko ta ni 3 ram to zo moko na mutu na suka nango enveloppe le boso to zo yemo madame Belvi Kandi pesa biso na enveloppe. Ya mi balé famille Bota ba sangana ba tia ba enveloppe ba pesa so ba enveloppe sans côté ba tindi biso par ba téléphone ba na ni ya sur Nathalie ah na le gaba me de tala oh ba ngone lo ba pesa ke zate mama na ngai boso na ibula tel niveau monte mama be si bo ko négocier biso mais bino mo ko pesa ba damna tabilo ata gratification bo ko kité ibula to mo bisa ngote papa bando wana so bando na biso yulongola loso na makayabu ngala chata poisson na soso to kanisa ta ibutu na zuma na ya gola wana sera na biso mbondo de Paris à la église abna mongo ba fele ba pesi biso pense lo mba to kata ba 5 to comme ça ngata na ndifa $100 to ko tala mbondo de Paris na église pense lo mba ibula ko kocha na buzo bote. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka vraiment ya mukola lelo na ebi ke bino bolinga raté to c'est sa émission mais eba ke émission ezala une TV zangonga to banda te 2 heures de temps 3 heures de temps non faut to respecter ngongo ba pese la biso o na sima caméra ba signala ka biso voilà Tokomi Nasuka ya émission ina biso ya mukola lelo bozwa qui vraiment temps ya koyoka analyse avec et sans monteur à détailler film mobimba sans monteur Tokomi Nasuka dernier mot et pour ma dédicace. Donc déjà merci na badnes wazuli bakwa ko landa biso vous mettez en même temps bo landa biso bo sala rande bo sala bo partager biso bo tchaka ba commentaire na bino bo like ka biso d'abord comme ça va vidéo na biso pour bande comme sous bazo qui tant chance ya hôtel biso par lien te bino bo tinde la bango pe ba lien so que biso koti bo benga na bo panjara biso ndenge ka bo sala donc déjà mbote na manager Tigre depuis Texas voilà na grand frère propre Guibert Dibanza monument à Kanli du Nord motema ya maman Geneviève Dibanza donc bote na grand frère propre ya Sylvine Jolie grand frère propre ya Sylvine Jolie na pesio mbote ya Sylvine Jolie mbote na yo donc mbote na ba maman tu ya famille Bota donc déjà maman c'est MM maman bébé Sempoi maman Sylvie Kimpela maman Claudine Bokatola maman tout donc maman chérie moi si bino tout
maman na biso Christine Zip a boss lady aux États-Unis pour maman Divine Madouma en Europe. Il y a Sylvie Nathan. Il y a Sylvie Nathan. Donc Divine Madouma na Europe paye pas sa famille bota ba maman to famille bota ba papa famille bota bino tout dans déjà mais l'émission L'Oréal mou appelle famille bota c'est si la beauté ba sa famille bota ba gamela ba bijoutier L'Oréal mou Merta Julia mais au ça ne le roman ça monter so émission si boza mabe parce que tout la kaki ba bato ba commentaire biso l'émission ouais nataka ba rapidement bato ba commentaire biso l'émission donc déjà ba tozuto zo ndambole l'autre continue nous travaillons chaque jour dans le temps déjà l'autre peut monter na Ani Poutou bato ba racha commenter abaté et mission la biso to ça la maman Ani Poutou maman na biso Jackie Ankoi José Massivi donc déjà on appelle monter na Esther Alberto on appelle monter na Yolande Bosulwa après simbote na chaîne Columbus TV Aimé Mambombila mbote na yo Belpina Lukomwena Princesse Algénie Jenny Matondo Isabelle Tambou Pierre donc au sous Bellevue Moussoussou Belle donc Bellevue Louis ayeza Bellevue Louise Bellevue Louise na personne mbote ndoya maman donc déjà Maman Mouna Touré, na personne beauté, Gif Mayele, Sophia Luzitu, Raf, Jemima Mavungu. Donc déjà, Tozunda Moulelo, merci de nous commenter. Parce que ceux qui commentent, on a na 4 chaîne Awa, tu autant on émission Rolanda. Voilà. Donc déjà, quant à moi, on a le bambou sur Steve Kamanda, na pesi rendez-vous na bandeko tout boza na Brazzaville, le 20, le 21, le 22, apôtre Moïse Kassongo, vidéo prophétique à Ozana Brazzaville pour une consultation prophétique. Boya na mikumbo na bino pe nzambe. Ba malade incurable au hôpital élément mino bondo ki nyoso za bo moni ke komi molili. Boya nango le 20, le 21, le 22 Brazzaville. Boya ba déjà porte Moïse Kassongo à Rosala Kuna. Pour na plus de précision bo benga na plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56. Voilà, merci beaucoup. Et pas nangai nakangi ba mbote oyo sa monter à pesaki ngana retenir kaka 3 personnes. Maman Ani Poutou, Jemima Mavungu et puis Laetitia elle-même Mokango, Alingaka Exode Mikebi. En tout cas, c'est par ces noms que nous mettons un terme à notre transe d'aujourd'hui. Comme j'ai dit toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vives. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.